toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza na ngambu na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV oyo proposaka nabino masolo ya actualité, mais to proposaka nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, sur ba faits sociaux to pe ba réalité ka ndenge tozomona na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors les solo tolongi to partager nabino eza en même temps moi réflexion to ko sala pe par rapport à une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où nous voyons une dame policière, hein, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'est présentée, habillée en tenue de policier aussi, avec armes aussi, et à s'exprimer, à s'adresser à chef ya police na ville province ya Kinshasa, général Silvano Okasongo, probablement par rapport à Makamunyo, surtout Ezako Lekano, on reproche notre police, peut-être manque de formation à la Bango, il s'est passé tellement beaucoup d'incidents que maman Sylviane Oyo Azali Koloba, Azali un peu près qu'on résume un peu ras-le-bol, hein. Il y a battu belé awa par rapport na police o ya biso oyo azali coagir parfois ndenge sengeli akoka coagir. Certains pensent que ezali certainement déficit peut-être na niveau il y a formation, mais à s'adresser na général Silvano Kasongo n'a pas été tendre du tout à lobby makambo wa koloba misusu ya malamu misusu pe ya mabe. Nous allons essayer de donner aussi notre part, hein, na oya lobby to analyser froidement en disant tout haut ba isika oyal tomonika lobi mabe toko loba yango toko décortiquer en fait ma propos onaye par rapport na maloba naye mokondenge auti koloba. Je propose donc bolanda lisusu peut-être que kutana kinaye déjà na ba réseaux sociaux peut-être pas et mingi pona bino bato bolanda qui était nde tozako proposer na bino boko ka kolanda policière oyo maza ya Kinshasa taza policière na mboka mopaya. Ensuite nous allons nous retrouver pour placer un mot et donc faire une analyse, une réflexion par rapport à ma propos naïe, peut-être clôturer le son abisso. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Ceux qui ont un abonné, mi abonné, peut que boss sanate, que activer notification. Il suffit pour cela de cliquer sur la petite cloche au commun et qu'apparaître tant que mi abonné pour que permettre nayo au rater le sous-souté ma prochaine vidéo, to mettre en ligne pour nayo. Alors suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Protéger banana biso et non ba chinois parce que Kasongo oza mwana mboka oza congolais protéger banana biso soki yo ozotika bambwana yo bazalaka bana misala ya ba indien bana misala ya ba chinois tokosala sikoyo groupe moko ya ko boma kaka ba policier omona mboko nazali naza na Canada omoni naza na Canada naza policier na Canada na Toronto police hein yo so kozo continuer ko protéger ka ba chinois ba indien ngai hein comment na Sylvian ngai hein na ko ya ko postuler kuna naza la chef ya police comme ça na la kisa ondenge basala ka musala yo za wana te pona ko protéger indien oza wana te pona ko protéger chinois baza na ambassade na bango oyo protéger ka bango yo ozali wana pona ko protéger population et non chinois na indien. Et en plus to prêtaka serment que na kozwa mbongo mususu te à part salaire na ngai ndenge nazabwe mutu moko ta ko corrompre ngai parce que ndenge obandi musala bakota la crédit na yo soko za mutu malamu bakopesa yo 2000 R ya ofele ba futote 2000 R par jour ozo sala 2 heures ta mususu 1 heure pour que ça 2000 R wana na 2000 R wana ba usala nini ba biso kenda olokota ba papier na nzela kende ko lokota ba papier na nzela ba tsheli yo mutu mobimba oyo abanda ko calculer ba R na yo oyaki R boye osisa ki R boye ba komi obandila mususu na 8 heures
aussi si na never wana ozolo kotaka ba papier na nzela ozolo kotaka ba papier na nzela batala mentalité na yo batala patience na yo place ezali bakotinda yo surtout biso ba noir bakotinda yo place bakoko mon bakoko na mindele balinga ba noir te bakotinda yo kuna bache ba caméra bazo kotala soki mama na fingi yo papa na fingi yo est nègre yo boy nègre bakotala est-ce que yo ko gifler maman na ou bien ko gifler papa na bakotala niveau ya patience na yo po ba pesa yo mundu ki boy eza facilité po ba pesa yo mundu ki boy eza facilité bakotala nanu matrimonial na soki ezali bien psychologie na soki ezali bien bino soki ka mutalinga comme policier aye babina na parler du peuple babina ka boy hein ole ya kosala sport bozo binisa bango tango ba bina ndengwa nali bozwi mundu ki tango pesi bango mukemge ka tan ba ruffle ngene no monu suza na ngoye mikebo mais eza difficile pour ebina non bandana mbadi musalo 10 ans yango non la beta du ça c'est ta mon côté oya yuka ka pamba soko kokite tika. Voilà, nous sommes de retour en Boti Kolandawana policière, hein, d'origine congolaise bien évidemment, mais canadienne de nationalité, policière canadienne, Plaza, na police à Toronto, Ndenge à s'exprimer, Boki Ndenga lobby, et ça certainement dû na ras-le-bol, oyo Ndenge ba congolais surtout baza komona na ba image, kouta par exemple na Inde, zomona ke ba policier, il y a Inde ko beta à mort un Congolais et ça fait très mal. Et même Namboka Nambiso Moko, un étudiant, Aotaki ko tika biso policier, Ndabeta qui est Massasi, pour une affaire de cache-nez incompréhensible. Et c'est le côté qu'on comprendre Tende Zali peut-être qu'on expliquer ras le bol il y a policière Oyo na combo ya Sylviane puisque a se présenter Moko pe moni ndenga pesi na général Silvano Kasongo numéro 1 à police ya ville province ya Kinshasa leçon le lengenini et sengeli ko former ba policier ba pesaka arme du jour au lendemain un policier te ba pesa arme du jour au lendemain te na policier et qu'il faudrait ba koka ko étudier même psychologie na ye hein pour ba comparer ba ke mutu oyo est-ce que face à des provocations face au danger est-ce qu'il réagit et comment il réagit très rapidement il est plutôt speed il est plutôt impulsif il faut ba ye ba nyon surtout en avant ba koka ko pesa arme c'est vrai que na mpandi na biso je ne pense pas mais alors sans peur vraiment de me tromper que ba zwakata même ya ko raisonner psychologie à mutu pour ce tali batumususo bazo pesa bango minduki ça vraiment laisse à désirer et plusieurs Congolais pensent de la même façon que maman Sylviane Oyo bazali ko estimer que esengeli ba pesa na ba policier ba arme non létale bazara suna ba arme létale parce que bazali facilement ko utiliser arme wana na moindre panique face na sogi ya sentir kaza na menace moko liboso na ye premier réflexe na ye zali ko utiliser arme parfois contre des civils ou bazali armé c'est le cas de l'étudiant qui n'avait que son stylo qui beta masasi pe qui perdre vie naie ça fait très mal. Alors de ce point de vue je suis tout à fait d'accord na policière Oyo d'origine congolaise na ras-le-bol naie ndenga lobeli général Silvano Kasongo entre autres mais est-ce qu'on a d'accord na été sur son discours wana Oyo et qui parfois mabe pour nga na monia ki penza même à l'encontre même na éthique hein, même na morale même na niveau à Canada ceux qui va traduire ba propos na français to na anglais et que ça la penza malamu mingi était donc ça je n'ai pas trop aimé parce que quelque part Makambalobi ça s'apparente très clairement à l'incitation à la révolte aux akotinda abatuba ça la ba crime de loin yoza musika aux akoloba ki beaucoup organiser groupe morobo et ceux qui ba policier baza ko continuer kaka ko battre la ba chinois yazolo ba go ba chinois alors que problème tel que les kakalatea c'est plus na ba indien bango pe ba koma ko boma ba policier donc je crois que ça vraiment inciter les gens à la révolte inciter des gens à commettre des crimes wana penze zali et lo komoko zali mabe que j'ai personnellement en tout cas que je désapprouve ce qui réellement aza policier na mboka lokola Canada un pays de grande démocratie de toyebiango depuis kala c'est une faute très grave en plus yemoko mutu asala choix ya ko s'engager comme
comme force de l'ordre Namboka Mopaya, pas en République démocratique du Congo. Voilà encore un exemple de plus que ce que nous reprochons aux étrangers chez nous, ceux qui tomoni par exemple policier Mokoto militaire Mbilande Tobengara en général d'origine soi-disant étrangère selon critères morphologiques naïe, donc tout cataloguer déjà oyo face à la étranger mingi batu basufra nango eza bandeko na biso batuti otalier ka communauté oyo face à la rwandais et pour na biso et c'est tout un problème, tout le monde a un comme problème, mais biso moko pe toza les premiers ya koluka ko occuper ba poste chez dans ba pays étrangers et nous sommes les premiers en tout cas à vouloir koko maneti mbila et pas la bango policier pas la bango et occuper des postes alors que chez nous on n'est pas prêt à voir peut-être faciès kaka ya mutu ezo salwa faciès mongo toza habitué nango te to tier directement casa d'origine étrangère peut tous apprêter à commonailler à occuper certains postes. Et d'ailleurs, tous dans le contexte, il y a loi sur babengi sur la congolité où ils allaient justement comme mabiso na bablo comme ko ya bajan voilà même si yango ezako lobela kaka ba fonction aminé né ko dans la fonction il y a président de la République. Donc policière Oyo Sylvia n'a s'adresser na Kasongo, je crois que c'est bien qu'on peut ça conseil sur la formation. Voilà, ça dépasse aussi quand même Kasongo, c'est aussi de la responsabilité du gouvernement central. Parce qu'il y a quand même police provinciale, rien que province, ville, province Kinshasa. Je pense que le message on est allé bien sur la formation, insister là-dessus pour la policier, comment est-ce qu'il faut réagir parce que un policier mal formé, il y a tout le monde incident dans alors côté local lobby qu'on protéger étranger, je pense qu'on doit protéger tout le monde déjà. Je crois que de ce côté-là on doit être d'accord, mais quand même un petit penchant pour les nationaux et vous allez mabé mingité vous a vraiment malade comment on a policier au baza peut-être commis na sécurité ya entreprise songolo une entreprise étrangère to boutique moko songolo ko beta par exemple le congolais moko quel que soit les kambo sali parce que mokonzi na yo aza étranger wana tindio d'abord ya ko za mokonzi na yo fait la kara hiérarchie ya police kunando za na détachement au batindio na poste mo pour sa mission moko précise ba kokite ko tinda yo par exemple kanga mutubo beta ye boy sala boy mais parfois nous vivons ça dernièrement on a vécu je pense des Chinois oyo ba utiliser militaire ya phare DC pour babeta creuseur je pense que c'était na Katanga et ça a choqué et d'ailleurs la hiérarchie de l'armée avait pris des mesures à sanctionner qui sévèrement militaire wana parce que la vidéo avait fait aussi le tour des réseaux sociaux croyez-moi et ça là qui peut penser qui to communauté donc Sylviane makambo lobby ozali na raison quelque part mais na sika ya mabe zali nde ko inciter batuna violence alors que yoza policière former pour inciter à violence uzana pour maintenir ordre et comment qu'on inciter à violence et puis une violence contre policier je crois que côté wanande au faillir moi mouké au beti moi libanda de tolobaka nakin mais par contre globalement idée na ezali bien Sylvano Kasongo sengela koka ko apprendre na ba policier ko sala ka mission na bango parce qu'après tout la mission du policier c'est de protéger les citoyens avec leurs biens donc protéger pena mbongo na la poche protéger pena sac nanga na mimi voilà la mission aux policiers zalango parce que ngai pende na contribuer à pas futama o babenga contribuable congolais na zana kati po bisonde to futaka ba policier oyo wana donc voilà moi makanisi to ngai to partager na bino par rapport à ba propos oyo ils a très répandu na ba réseaux sociaux ce bo sepeli nango botike la biso moi like ndenge zala kaka moi j'aime ebele ça biso bien mingi mais bo partager na biso pe makanisi na bino na nzela ya ba commentaire bien évidemment ozamu tu asika na chaîne oyo to ya kalamomi abonana nte ko hésiter te mi abonner ko bossa na pété ko activer notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche au commun et ko apparaître dès que komi abonné parce que qu'on permettre na yo rater le sous ma prochaine vidéo to proposer na yo. Encore une fois merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.